position naé quel que soit o ezana ngo ya ofele autre bagayelo les a ofele mais bato baso linga kokota yango te pendant que tout oyo lisumu nyuso to sombaka lisumu to sombaka nyuso shimboki to sombaka bière to sombaka hôtel to futaka na lisumu nyuso ça payant mais il y a que l'Hollande ça gratuit mais on dit que image yo eloko wana epesi et côté discipline obi que lelo pendant ministre azongi na parler avandi obi lo mwasi na so bisaye ba ministre lelo papa na lingi te na samba na bana sala musala na yo bien na boyi na samba lelo ba maman bazo conseiller ba papa na ba parler obi ngo pourquoi bazo conseiller ba que non papa niveau ya vital la sambi boy bongo nga na yo papa okeyi eloko a l'état ko simba te zela salaire na yo na boyi nga na bana to koma papa kombono nani o pesa kombo ya village mwana bana kotala na papier te donc au moins mutu batala na ba idée Félix président Félix Tshisekedi na ba idée papa moni justice nga lo ba ngoloka mutu simba justice mboka oyo ye wana mutu na ko soutenir justice ezoko bengi président Nzambe na mboka bandi pour détourner bandi bako mais toi tu crois que balandi wana ba osani ba olanda peko nous y avons cru mais ce que mon konzalobi abi bon likambo ko pona au salango yo oza mwana mai nanga c'est vrai totangaka na yo tu vas en prison nous y voilà état de droit ozo matsam nani député azo senga moli comment ba augmenter salaire na bango mais dans la vie sociale ya bato policier à la type de bottes différent à la tu koto 43 koto 44 yo mo tellement policier oyo ba bottes ça yango te vous comprenez à la dit tenni mais na ketch tenni na nyao na patoufle vous comprenez ndemboka o ba sengela mbatu ba député ma c'est salaire vous comprenez vous que vous avez fonctionnaire a sombi sucre à 100 francs mais on a poche à festa kati vous comprenez parce que salaire est saté mais bato na bazo mona misère ya population wana te bokota famille Houston ningeza boye à bientôt conteneur ya Aleppo Tungu ozokende déjà babiloko yango déjà akili ba yoko tika to tuko so auto kende ko bomba iska to bomba ndeko isko zali so dans la carton na yo dans la valise na yo dans la matela na yo dans la mutuka na yo dans la monteur na yo lobike eloko nyosu oza na posa ekende RDC donc mois prochain biloko zobima ezokende RDC yaka ndeko otika bio na déjà donc ngenge koki ngenge koki na minute oyo to le ba minute makambo ngo bandi déjà to ke kota baka ozo kota déjà. Bonjour, bonsoir, c'est Internet partout dans le monde. Bonjour, on a besoin de la chaîne Kitoko Fox TKL, la chaîne qui fait la différence, chaîne OEP Sarabino toujours d'actualité. Na émission la Bilo Kitoko Tolo Beleyango, émission OEP Sarabino toujours d'actualité, émission OEP porte la Bilo News na longa. Lelo nazali sous na sengo ya koyambali sous na plateau na biso lelo. L'homme de Dieu ndeko pape ki lelo ndenge to beta kaba masolo. Na kati émission tout le belé yango lo to kobeta masolo ebele par rapport à l'actualité politique l'actualité ya ba homme de Dieu mususu boyebi ba dossier ya pasteur mukuna ba dossier ebele côté la ba na Nzambe to kobeta pe masolo par rapport à ba rumeur o circula ki ke le musicien José Ntita a pensé ça qui a koufi mais c'est une fausse information na kati émission boyo ka ba actualité actualité tout sauf rien avec ndeko papi kilelo émission lelo ko sala plaisir bongo na mingi na maître de dos kumingo pa ni nazolo ba ke joyeux anniversaire maître de dos kumingo ndebo delta na kata France émission ko sala plaisir na Alain Atungu mokonza ban conteneur na kata Houston hein émission ko sala plaisir na ya René sito x4x4 émission ko sala plaisir na balandi tout ya émission tout le belango partout dans le monde. Ça, c'est votre humble serviteur Christian Siko. Je suis bon avec Ndeko Papi Kulolo. Bonjour. Bonjour Christian Siko. Oui, santé. Hein? Confinement non. Talaka, to fana bandaku, to bimate. Bon, ça n'est pas que to gêné pété hein. Vous comprenez, to gêné pété donc et ça confinement non. Monde des en alerte. Nzamba telemisi mukili ozo welani. Ndako to telemi biso nyoso non. Ti mukolo nzambe mo ko bakay non bon. Makambo bandi ya ba chaîne pe bandi wana lobi nde pona ngai na bide pona ngana na confinement donc na vana ndako na tanga bible
Merci homme de Dieu Papi Kilolo. Vraiment émission surtout le Béléango. Na sepelaka tango na yambaka on a plateau comme ça avant to bande émission au PCBSO ata 3 minutes d'exhortation mukeba na nzambe ba Orlando Bayokawa. En tout cas, merci pour l'opportunité, l'occasion, au PCI Ngai, au PCP Bandeko Ebele, au Bazolanda Bisso. En tout cas, au Sazolanda Bisso, Ndeko Nzamba Pambolayo. Nangana Lobelo Komoko, Ezana Esaïe, chapitre 8, verset 20. Bible Bisso, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Hein, à la loi et au témoignage. Donc, tant que tu as éclairer opinion, hein, à la loi et au témoignage, ceux qui te ont lobaté, il n'y aura point d'aurore. C'est-à-dire que pour les écosalatés dans la population, tu l'obara non pour se vanter. Dans ce cas, vraiment, mon moment où tu as kota, moment où phase où tu as lelo, dans le bango souvent, c'est la période de la pandémie où ça n'a pas frappé le monde. C'est la période où les gens, il faut pas la réveiller. Au moment où tu as un problème, il y a que danger zali, mais distraction peut se multiplier. Hein? Toujours qu'on a penché côté la distraction. Et nous, quand nous sommes dans le quartier, mon frère, na exhortation nangai, na quartier nangai, balobi que Kalami était basé pour déconfiner. Mon frère, na moni niveau batu basombi ba camion, ba karo ya kotika ba masanga, batu ba chargé plein. Non, on a le bon. De toutes les façons. Tant que ça mokili mutuna mutoza na yaye chemin nini oyazo landa parce que mokilo zo vivre oyo to sala ko la mutuna mutoza na arrêt to tele na arrêt o c'est la bis ya destination na yo ceux qui bis sont ceux qui na destination na yo te ata ba tiango ya ofele okomata te ceux qui sont na destination na yo te tele na victoire hein victoire c'est un peu moins centre na Kinshasa c'est ce que tele mi na zo bis par exemple yo zo na yo vélodrome yo zo na vélodrome ata ba chelemba ya ofele yo kende okokendete problème ezali ya destiné destination bisika oyo tali tant on a moni bande ba ocha ba biloko wana bazo kotondisa ba congélateur na comprendre ka oui tout ça na arrêt quand même mutu na mutu zo kende na destination na ye quel que soit oyo eza nango ya ofele autre bagay lo les ya ofele mais bato baso linga kokota yango te pendant que tout oyo lisumu nyuso to sombaka lisumu to sombaka nyonso shimboki to sombaka bière to sombaka hôtel to futaka na lisumu nyonso za payant. Mais il y a que l'eau là c'est gratuit. Mais aussi on a battu baboyi l'eau là c'est gratuit. Ba lingi o c'est payant parce que nyonso na sida o mutazo so somba kyango. A foutre kyango chambre. Donc tout ce que l'homme vit azana kacha ko somba ngo. Mais l'eau là o c'est gratuit. Mais voilà, bato pesi l'eau là mu Congo. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Moi penser na ce que nango yangwana pour na ko revendre komoko. Toboité tant tout ce kende ngalo bakango ata fin du monde te mais oso nuna non ata fin du monde ete oso kola ba faculté nzoto sana kacha ko lemba tala pe lobino osala nini est-ce que lobina âge à 72 ans okono ko changer mbongo na quoi osala cabine non à part parce que biloko mususu to vivre na vie oyo ezo compter âge ezo compter ezana biloko mususu osala ngote pona âge osala makasha osala moteleka so na sala on va petit peu basé belé na makambongo à part fin du monde tala âge. À part l'Iwatala âge. Merci, homme de Dieu Papi Kilolo. Je pense que cette émission va faire plaisir à Rhythmo Licho. Moi, si Yahweh. Émission, ça a plaisir. Bongo, na Bristaline Mwamba en direct de Suisse. Émission, ça a plaisir. Na Christopher Kanyou Kamote Magite, la rose na Kata Suisse. Émission, ça a plaisir. Na Maître Christian Moussombe, na Kata Suisse. Ndeko Papi Kilolo. En tout cas, moi, exhortation, on a vendu ça bien. Mais tout ce qui est dans stade où il y a confinement. Et là, on a ça dans la période où 3 mois de passé à confinement. Mais l'église fermée, bar fermé, l'activité tout est là. Confinement, pour nous, était yoni. En tout cas, Christian, merci pour la mutuna. Confinement, était inga mingi. Était inga mingi. À comprendre que donc, il peut s'arrêter dans la mort. C'est tout dans le domaine. On a dit que, donc, tu as vivre à boy. Là, la mouki jeune mususu. Comment il peut s'arrêter? Na comprendre que non, maître, oiseau diriger Moukili. Alors, c'est diable, mais c'est diable. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Après, est-ce qu'il y a des diables, le commandement, donc, Nzambe a ça au-dessus. Tala lelo oyo, tout est ça arrêté. Tout est ça arrêté. Comme peine à vie na biso.
tout au la mokapé na tongo moko boy nyonso s'arrêter tala lelo yo na ba aéroport ba vol eza ko atterrir te mon frère na biso na to ko le bon bandeli ok na vandi pendant na confinement c'est-à-dire quoi même ko gêner même nani ndeke saka na kota to profiter moment oyo n'habiter moment oyo eza moment moko plus na zala mingi na méditation na tala toujours kende wapi monde s'arrêter mon frère tout s'est arrêté donc ngana van donc parfois moko ba mo ezo sanga ngai confinement ya prendre biso makambo ebele na bato oyo ba yebi na bato ba yebi nzambe banga nzambe ekoti biso sous na kati ya crainte ya kobanga sous nzambe makasi pour comprendre que Nzambe il peut arrêter tout et ça n'a ndeko moko dernièrement abeli qui tellement abengi singa na hôpital tant on a ko tala singa lobby papa na bangi donc moni journée à lobby na ngana kufa abi donc Nzambe ko bomanga kaka boye na minute mukinga na bien okula mukape kaka boye lobby histoire est changée okula mukape kaka boye zo ke ni rendez-vous mais kaka na nzela wana histoire est changée donc il faut toujours être prêt confinement ceux qui vraiment ezala bandeko au confinement était en tout cas ngai était inga makasi même sur na makambo nzambe natali ke nzambe parfois ngana monongo dire bon ngana benga confinement mingi ezala ko la prolongation omoni nzambe ko zala si arrêter omoni faire et ko zala si ba débrancher ba ngana émission moko boy ba si ba débrancher faire na courant mais tika na moto ngana monongo zo dire nzambe alinga atikela mutu temps atikela su mutu temps mutu a se ressaisir donc match c'est sili bati bébé on est additionnel confinement ngana so monongo zo ba temps moko additionnel c'est-à-dire que nzamba pesi pour na mutu a se réveiller parce que au moins moment où ce que l'équipe est dans ordre moko mukile ko imposer to ba eloko wana ils ont eloko moko mukile ko imposer ordre moko boy après makamba confinement oyo soit disant que le rwanda bazo ba vaccin ba boy wana pour na déjà na ba pays européen comme déjà oui pour na ba côte sa monde na phase mususu on se comprendre déjà c'est la prolongation ngana solo bango nani Christian Sikoro limbisanga na sa parole ndenge na sa na no mwa mulai donc c'est à dire quoi omoni ngana so beloko moko omoni présence ya ba président ko la ba Donald Trump et ça prophétique ba Donald Trump parce que ba toi présence na bango na présidence ya États-Unis et jouer trop a joué ba rôle belé na habité les lots to na phase ni peut-être nzamba tala bi ce n'est pas encore le moment ba eli bazana ba nanga bazana nzamba tiki ka rendre prolongation c'est un moment où nzamba pesi ka mutu ka cadeau de sauf que na kati malobate puisque ils en a dessin animé moko ba sumsom ba to batala dessin animé wana ba beta déjà les solo ya président Trump ndinga ko ya na États-Unis ba beta les solo déjà ya corona ndenge comme le bisolelo lelo trouve comment vivre makambo Trump corona ye les gens meurent États-Unis bat koufi mais jusque là vaccin zo mona te mais déjà ba vol na ba pays monsieur comme zonga et comme sur dans un pays X pour que na pays Y il faut ce vaccin c'est que le monde va imposer loi et ça neloko moko ba imposer yango pour accéder na ba voyage ba biloko belé ba imposer loi ngana zo beloko moko si poso ka ndenge tout ça na ba confinement coronavirus na mboka boy siko place wana o Trump aza la gete et président mususu parce que Trump aza na kati ko jouer ba rôle belé azo bloquer makambo belé jusque là aza ko la c'est un envoyé o nzamba tindaki na pour atténuer c'est-à-dire que makambo tout ba si ba arrêter mais ba tche mutu moko ko piyo moko aza ko arrêter fléau mais une fois les lots sont azaté on se comprend ba loi est belé ko ça la faute et puis tu continues à faire sous la réalité hein nga petit frère nga propre la ndinga singa le bifi ba vaccin ko tu prendre nga avantage waouh na comprendre que tu utilises bumu moko mais tu as un destin moko te comprendre au moins peut-être à se ressaisir après so à se ressaisir de na comprendre tu même libumu mais tu na ndinga na hôtel ko na arrêt mutu na destination na sokende yoko so lemba nga na ju victoire ou bien pendant nga na ju kitambo yo su lemba donc tout ça tu comme na étape wana Trump a bloqué makambo na tako loba yango pona boya ko monopoliser parole a bloqué makambo ebele ndeko confinement il faut enseigner ngai na yo et ça moment ya distraction te ndeko papi kilolo question moko elinga yawa dernièrement na zolanda documentaire moko na mona kata documentaire wana grand prophète moko boye a chilien azo parler sur ba cache-nez abi les cache-nez ils ont déjà révélé, diable ça révélé donc ça dit tout ba ta cache-nez. Après c'est un verset biblique. Alors ça soumission au diable. Makambo cache-nez depuis comment ça disons dessin il y a esprit démoniaque.
bapesi ba exemple balakisi ba musicien misusu ya biso balata yango balakisi ba Michael Jackson makambo cash ne oyo lelo cash ne eye ekomi exigé partout dans le monde tokende wapi to benga ngo fin du monde déjà bien antichrist aye bien nengeni. Mon cher, est-ce que Hollanda qui n'est pas ce qui est local le bami na YouTube na ba internet oyo nani Macron wa le bail que la bête est déjà là. Hein? La bête est déjà là. On fait yo quand ici que toujours vivre sur le monde mususu. Ce que l'ont enseigné mais c'est grave. Cache le monde ba imposer ce système non? Na ba nzambe te imposer système. Bino so boche yango so bi que ta soumission au diable monde oyo ngalo bango. Monde oyo, monde toujours vivre oyo, mutu azo konza yango. Ozo konza monde, c'est le diable. Et je suis un serviteur de Dieu. Ce que tu même la Bible, le prouver c'est biblique. C'est le diable. Le diable nda ozo konza monde. Il est transporta Christ. Azuye so memiye, atalisi royaume, habite tout. Et ça yangai. Au fukami na pesio. Yo boni so contredire aboya ki ngo tese papa nanga. Non. Vous comprenez? La parole, il est écrit. Mon frère, le monde, c'est le diable qui gouverne. Vous comprenez? Bible, au milieu des loups. Vous comprenez? Si vous au milieu des loups, c'est-à-dire que les loups sont méchants, ils sont agneaux. Mais nous avons protéger. Parce que l'éternel est mon berger. Nous avons agneau, il y a des bergers. Nous avons protégé contre les loups. Mon frère, tous en a soumission. Ce que ça est de quoi on a le baki prophétiquement, et cause à la vraie. Malgré que ce n'est pas biblique, je n'ai pas lu ça dans la Bible, mais il y a le lobby que prophétiquement, parce que tout le monde a écrit balatango, tout le monde a mis ça dans bisopi amboka oyo, et belle basalango, soit disant que ça soumission na diable. Mais le lobby tout ça là on prend la soumission na diable té. Tout ça là on prend na kaka ça pandémie, et ça n'amboka ça ba mesure barrière pour na commettre pour na se un peu à distance pour que maladie ne soit yoté. Ce que c'est là que babaki système on a en dehors ya maladie. Babiki mousso la ta yango la ta te ba boma inde biso to sokufi déjà parce que na la ta yango te mais tant on a moni que maladie sali hein na moni que maladie ça na mboka siko ngana kende kuna na bakeno te ngana sa pasteur na kufa maladie te na tambola kaka boy ata la bina ko tambola bongo mais c'est dire que la désobéir na loi ya mboka je comprends à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu César a s'y imposé nous devons obéir parce que lobby. Merci homme de Dieu Papi Kilolo. Je pense que balandi notre émission tolo bele yango nazaka na sengoto nazala bon na l'homme de Dieu Papi Kilolo famia to betaka masolo oyo itemaka noso ndeko Papi Kilolo to so keni mali mali bena émission na biso dossier pasteur Mukuna évêque Mukuna vendredi passé le kaki ba invité qui le pasteur SP à l'ékaki comme comme ça la témoignage naé ba invité qui sous na homme politique na kombo ya olenga koyi ba leka ki wana kata poser makala pona kosamba mais ministère public a proposé pour na pasteur Mukuna 20 ans de prison 20 ans de prison amende à 15 millions de francs congolais pour la tentation ya viol a lobi les sous wana ministère public a signé pour na pasteur Mukuna. Il faut remettre les documents par accélère, il y a moins la moitié. Bon, tout éviter. Donc, si on est OK, parce que nous, on était là, on a la prison, malgré les images, mais à chaque fois, tout ça, on a repoussé plaidoirie pour le 17 juillet. Ce que tu as homme de Dieu, tant que a pasteur, ba collègue na yo ba sana nzambe lelo akangami na prison ba to yebite est-ce que dossier ngo za na ba menwa bien eza dossier mo kaka makamba viol to yebite entre guillemets ce temps yo vandi yo mo be monike batangi kombo ya pasteur respect et ça que ndeni je pense que la loba on émission moko awa na lobi comment se fait-il na mboka na biso ça chaque fois bazo nga ba noyer un homme de Dieu ba utilisera homme de Dieu mususu on appelle ça par exemple belé ba papa na biso ba coutinho na ba passer ngalas na pestaka par exemple il y a Denis Lesina pasteur ce qui nani côté limité wana bossa na ka komboneti lelo donc les campos sur il y a 20 ans parce que nous il y a 20 ans au ministère public a proposé pour na ba tiaye bon na ebité au moins comme on a ba serviteur de Dieu na makambo oyo parfois au moins bible bien absolument comme moko hein au moins nous se fout à mara awa hein ce qui est que de quoi on a innocent et que yo en tant que musa nzambe oza ko s'aligner derrière to ba fundi pour na ko faire tort à un serviteur de Dieu il y a que tout se paye ici
hein? Mais ce qui est réellement oh il y a que témoigner et ça vrai parce que notre verset mo à la loi et au témoignage. Esaïe 8:20. À la loi et au témoignage. Ceux qui a témoigné, et là, ils savent. Mon frère, eux, c'est la force du christianisme. Et ça, témoignage. Témoignage, il y a une clarté. Ceux qui est là, ils a témoigné, que non, ngai, à sa collègue ngai, mais là, on a yebi yango yu. Parce que ma bite que ça va servir de Dieu, c'est-à-dire que Bobo me l'a mabé. Ouais, c'est ma bé, ah, les loups ne se mangent pas. Te mabé, ce que c'est mon ami soit battu. Yo tango ya, mais ça va rendre une stratégie, na maïla kolobela yango. Hein? Mais ceux qui m'a bé, ça m'a bé. Benga m'a bé, bolam. Tu comprends? Ceux qui ont témoigné pour le lenge ya yebeli, ça bien. Mais ceux qui n'ont témoigné peut-être pour nuire. Collègues na yobe pour détruire peut-être makambo belé na kati ya vie ande konaye. Wanande là où wanande ko ça problème et puis a ba sérieux sérieux problème na nzambe. Mais en tout cas jusque là mon frère le bambara mwanzambe na préféra ka ba funda yo ba kize yo mais ozala innocent. Sikoyo nde tozanga no be sikoyo effect muko na otalo na kata prison. Conseil ne kopesa ye. Wow. Conseil na kopesa vie na biso na ko benge vie pona tozana na Congo grand frère papa na biso avec mukuna na bi na ko biseka ke c'est un moment dans la vie c'est comme ça, il y a les hauts et les bas. Hein, c'est un moment vie ezaka rose te ngana le bageloko moko papa na asiro dans motangi ya Bible parmi ba héritage o yeso tikela biso na Bible mingi to yisa ngo batute ba parmi ba héritage obi ke frappe ça héritage un coup bako ba betio penda sérieusement pour na kombo na Yesu eza pe moko ba héritage alobi ke non na kei mais botala makambo boko souffrir bako beta bino fimbu boko nyokwama mais na kombo na ngai. Tonyo comme maté parce que tu es là, ma bémoro boué, tu vas tonyo na kombo na Yesu. Non, papa, ceux qui sont parmi biloko wana osa innocent, ngana obsuka garder foi, garder ka kondimana yo, foi na endingana te. Peut-être nzamba bi pourquoi créer moment oyo, o se retrouver pas sur wana. Tu éviter pourquoi a épargner un accident nini, na mutuka peut-être période oyo. Nzamba le bité ba coffrer yo nanu. Donc ngana senga nzamba ceux qui sont innocents, même osa coupable. Même aux coupables, nzamba ba innocenté. Hein, si Job alobi, je suis le Dieu qui délivre même les coupables. Dans Job, je crois chapitre 22. Je suis l'Éternel Dieu qui délivre même les coupables. Donc ce que yebi likambo oyo salaki et que fukami au sengi bolimbisi, batu ba kolimbisa yo. Na yebi kata na chambre na yo ya prison o se fukamaki soko yebi yango mais soko yebi yango te ba ke nzambe azali wana akokota likambo na yo pe okozwa solution na problème wana na yebi ke kozala pe musika te makamba ba 20 wana bon tout concours toute chose concours au bien de ce qui aime Dieu soki nzambe alingi ba tshao 20 ba tshao 10 ans nzambe yemoko na bolingo na ye na savant. Merci homme de Dieu Papi Kilolo. Je pense que l'andinios tout émission tout le belango et ça qui bongo Monsel Nanzambi Papi Kilolo, donc tout ça n'est qu'un kata plateau. Et monsieur, ça la plaisir, mingi na Bobongumi, mon ami privé, J.R. Manda Molicho, na kata poto, na boza belé, Ado Jabi, Bama Salangai, ndeko Papi Kilolo, to kenena no makambo, état des droits. État des droits est le qui problème na kata mboka oyo. État des droits et na makambo, et na fimbu. Pour eux frapper bateau fimbu depuis na bota na mona na ngate procès 100 jours ba ministre baleki ba généraux baleki tout le monde tendance se confondre baleki surtout yo vendre mon état des droits mais ibandika na irachel likolo et ça londeni Christian Siku na ebisio eza na eloko na osambela pona yango te eza na eloko nga na osambela pona yango te loko l'état des droits. Et c'est le qu'on a osambela, et c'est le qu'on a félicité nango chef de l'État. Na biso Félix Tshisekedi te, loko l'état des droits. C'est l'élément eux là qui dit que Félix alingi mboka oyo. Et c'est état des droits. Yo assir. Et ça foufouté. Ça foufouté, et ça couranté. Et ça état des droits. C'est la justice qui élève une nation, mon frère. Tant on a eu le Camboa na état des droits, na bête là qui chef de l'État maboko. Na le but vraiment à toucher bisika yango. Mon frère, n'a pas le moko. Au moins les Congolais, tout ça la prisonnier bakangi aux ananzala, bacheli au clé na lipa libanda. Mais aux autres on a lipa. Au tiki clé. Yo bakangi le prisonnier non? Bakangeli yo. Bacheli lo komi baleli bosona yo.
yo zo wela ko zona no lipa mozo tika clé yango wana justice état de droit des lumières des portes mon frère ce que le wana ka vandi biloko nyonso comme automatique ça dit yo c'est plan ba kanga na bango bato mais papa c'est état de droit non bazo kanga kakati bako kanga soko za victime oyebi bako kanga yo et ça état de droit mon frère poto tout ça qu'on vie les lots et ça poto pour état de droit tout le bablo tout ça baté oyebi ke ba oyebi combien de chèques oba mise ba mema kolongwa na kina ba kena ba na poto soko ba na prison yo soko ba chèques ba longwa o papa pa kena na poto soko ba kasho o pone soko sa ba bato bakuti mboka mibeko vanda donc moi bezate osoko brad mibeko vanda moi sala ma bezate poto ngo sana to olongwe voyou na kin okomi na poto kozonga mutu normal okotambola ndenge balingi otambola okosimba eloko balingi osimba sinon te boloke kozela yo c'est ça l'état de droit mais état de droit on a peut toujours besoin de choses facilité mon frère ngalo bageloko moko oyebia indépendance ezalaki mundele aboya ki indépendance on comprendre basalaki tout bakomi ko boma bato basaki na idée indépendance omoni démocratie ezalaki pona ba homme politique ba président musu ba soki démocratie côté na mboka to za la reverser parce que ça libre opinion c'est que mutu comme le capé na TV amoni mabe o mboka etambola ta lobby on est démocratie mais état de droit de clé ndeko papi kulo pardon to ça na stade wana ya état de droit to me kona ko solamo moké procès 100 jours ya ndeko na biso directeur du cabinet Vital Kamerhe to Hermoso Vanda o talango na télévision boye o talaki audience les gars qui a souka. Le ministère public a proposé 20 ans de prison, 10 ans de prison, amende tout consomme. Mais ce que tant ndeko Kamerhe a eu parole na souka. Je pense que ndeko on a ndeko Kamerhe a le bébé. Aza émotionné té. Aza pe étonné té. Ayeba kiango ke egozala boy. Ayebisa ki moi sini na tongo ko banga te po oyoka 20 ans, 10 ans 30 ans de prison. Si en tant qu'analyste politique, pour tout ça, nous avons un dossier. Est-ce que le ministère public vraiment proposition est bien? Proposition est bon, il y a ministère public. Il y a ministère public. Il y a proposé pour 20 ans et à passer Mokuna. À Betty sous 20 ans, côté il y a Papa Nabiso, Vital Kamerhe. Bon, tant que le Singapour bon, on dit, tu n'as pas comment de quoi le bambala moko que déjà préparé déjà donc c'est qui se sent piqué connaît l'affaire donc parce que n'habité par rapport il y a que justice est manipulée donc n'habité déjà que nous manipuler justice pour se retrouver toi le par rapport que non n'habité na sa victime donc ndeba kanginga boye na sana raison kangai parce qu'il y a que des choses alors on a contexte ni ndelo na yeba il y a un contexte ni na landa ke loko wana abino ils a surpris par rapport il y a manipuler justice ou bien ça surpris parce que il est coupable donc c'est un peu ça donc comme on a papa wana koloba mon frère omoni ngaloba kisoki makambo oyo salemité hein on m'a fait ça na bandil à la loi et la justice et au témoignage ceux qui makambo oyo salemité papa na Vital Kamerhe to komona clarté na mboka oyo to ko betela ka bato maboko ti to ko tikala ka na misère to solo bateke ba condamner mais on m'a dit que image est le roi NPC et côté discipline. On a vu que le maintenant ministre a parlé à Vandi. On a vu que le ministre lelo papa na lingite na samba na bana. Sala musala na yo bien. Na boyi na samba. Lelo ba maman bazo conseiller ba papa na ba parler. On bien pourquoi? Bazo conseiller ba que non papa niveau ya Vital sambi boy. Bongo ngana yo. Papa okeyi elo kwa l'état ko simbate. Zela salaire na yo. Na boyi ngana bana to koma papa kombono nani o pesa kombo ya village mwana bana kotala na papier te oso comprendre aboyi yango lelo ba maman baso conseil ba papa ba lobi papa sala musala parce que o mone loko ngana zo bango to pesa président Félix inane les sous parce que malgré on sala rende trop Félix yo ça trop Félix de se veut dire yo soko saka do olo baka par kaka ya Félix papa na lobi mwana no o moni o ça na bana 10 et ça na mwana musota la no pecho za mayele na bateke petit ngalo benga moko petit na bana na yo mwana za mayele o comprendre que mayele no so na mwana wana et puis tout ça papa na mamboka o bateka ba demi mapa on pona a former ka mwana wana donc c'est à dire que mutu za malam papa boakele ba fleur boakele ba logique kozela mkola kufa to so ba fleur a gaillard bona na malam
papa Félix ça na ba idée bien pour na mboka oyo tout ça la clair naibeka fallait le barab na zolo bango te par rapport à qui fanatisme moni ba fanatique nde ba aveugle fanatique za ndenge nini mutu wana di fait ka saka mutu mboka na yo ndenge za na yebeta kombo na yo te ozo kufa pona ye asayelo ata ni pont na mboka na bino ni école mozomona bato ozo kufa ba fanatique aveugle asa muluba asa mukongo ndeko na ngai a fanatique aveugle tozo ba biloko omoni mutu batala ke na ba idée Félix président Félix Tshisekedi na ba idée papa omoni justice ngalo ba nkoloka mokonzi ko simba justice mboka oyo ye wana mutu ngana ko soutenir justice ezoko bengi président Nzambe na mboka. Merci ndeko papi kilo bon to ke no mo muke ba député national ba sengi salaire na bangwe mata ba député na moment oyo ba fonctionnaire ba souffrir ba militaire ba foutre ba bien te ba enseignant ba senga makamba gratuité mbongo so mo na te mais ba député na parlement ba sengi ba bakisila bango salaire. Est-ce que vous êtes pour ou contre? C'est go. Omoni kindoki, hein, kindoki saka bato baliaka bato wa pomba na butu te. To sana bandoki en cravate na mboko. Ndoki penda na energy pa amer. Mais ndoki grand soro. To sana bandoki na mboka oyo. Wa banani. Papa, ngana ibi bango te kaka bato solo ba matsela bato salaire. Ba matsela ba député salaire bato ba $2,000. Papa obi tango na vanda ki na taille na bi obi ke na mboka oyo loko zangi et na biso salema déjà. Bakaki bena mutu bakati ye bache mungwa tomate bandiko liaye. Donc naso comprendre te. Mboka au niveau to zali puis période nini o balingi salaire mata. Hein? Chose et là on a na commission nzambe zaka ke pona na ba député mususu ba telemeli yango. Ba bewe yango ko ba lebi non ko salate. Papa ozo matsa nani député azo senga moli comment ba augmenter salaire na bango mais dans la vie sociale ya bato. Hein? Policier a la type de bottes différents. Ala tu koto 43 koto 44 yo mo tele meko policier oyo babo to sa yangote oso comprendre ala ti teni mena ketch teni na nyao na patoufle oso comprendre ndemboka o ba sengela mbatu ba député ma bango salaire oso comprendre oso kene oso na fonctionnaire asombi sikre ya 100 francs ma na poche festa kati oso comprendre parce que salaire esaté mais bato na bazo mona misère ya population wana te ezolo bela bango rien. Na mboko zana sel mboka ozo mona benda soda ya FARDC bien tenu mina li papa la goma osenga na bateras obo sunga ngai na uti musika oso comprendre ba na uti musika bosani ke ya futa transporter to biseke no kenno ka uti musika ko transport zonga abosani papa bosunga na transport parce que azangi lo ko senga azangi foso ko sengela mon frère tango ba lobi ke $2,000 même nga place na fandaki na yokaki libumu pasi. Hein? Donc, baza bandeko balingite mokonzi mboka oyo a travailler. Nandaki yango na ba réseaux sociaux, ngapi nataki na moi ba hésitation. Hein, réseaux sociaux za na moi ba spéculation makambo belé. Ya faux. Pardon, donc nalandaki yango na compagnie ba soda ba responsable ba ko lo ba eloko wana te. So ba ko lo bango pété ba en public bon ba ko lo bango peut-être na ba réunion na bango. Hein? Mais quand même, je ne pense pas que tant que le bango de quitter, c'est que bango bazana esengo. Vous comprenez, bango bazana esengo te. Parce que ne bazana ba drone bango ils en ont un peu bafoué. Mais quand même, tant que nous senge loko wana ça moi passi parce que mikolo nga kuna sepela na papa la biso oyazo leka na ba écran to ko citer papa la biso Molière. Hein, biloko azolo ba député non, mais azolo ba vérité. Papa somme to le vérité, il faut te soutenir. Alors la vérité habite au salaire le côté tala boye balinga so mettre so salaire vous comprendre c'est que yende mto solo banga na kenda kunate yende papa nani mto lobi yango on se comprendre donc bato na bakoza la lobby ba soda ba sali moi eloko na pona que soit disant que ba soda bato ba lobaki yango ba soda te mais ils a bien té hein ils a bien té kota la vie oyo soda zo mena na mboka oyo vie au militaire zo mena na mboka oyo na tango zo vanda yena mwasi na bana kuna ka bazo matsa salaire bazo matisa ba emolima na bango wana ba comment o bango ba tushaka wana ba o matisa bango kaka ba droit na bango pendant que ba droit na ye mutu moko tazo azo lobelango mon frère ça fait mal tout ça ba hypocrite c'est na mboka comme sur le vérité comme c'est-à-dire yondo comme mal vie
Donc c'est un peu ça. Merci balandi nestu émission to lobela ngo to komi vraiment na suka ya émission na biso to sa bango kaka na ndeko papi kulolo na émission na biso to zaka na réplique moko to benga ngo bomba mabe. Ça dit que bomba mabe ça ka to lobaka ba vérité na réaction. Est-ce que ça prêt à répondre à la question? Ndeko papi kulolo bomba mabe. Vrai ou faux? Jean-Marc Kabondi a vendu si ba député ni surtout Libanda y a pas du peuple. Oui, en tout cas ndeko Christian bomba mabe. Ndongo choloba non? Bomba mabe. Te avant si ba député Libanda. Aussi. Papa. Mais oui ndeko na biso wana Jean-Marc Kabondi les lois ne comprendre. Hein? C'est vraiment un homme. Vous comprenez, Azamobali a bondi malgré cours constitutionnel à Kouessikaka, de qu'on a besoin de Longo Kaka la vice-première président de l'Assemblée nationale, mais du moins ça lui preuve moko ya likolo, hein, bande ko bafanda ki libanda, bomba mabe, c'est-à-dire ngana solo baka loko yo et salemi. Ngam to na lobi ngote mais to mona ki ambiso nyoso. C'est-à-dire que ba vieux, c'est-à-dire que bande ko na biso bafanda ki libanda journée wana. Merci Ndeko Papi Kulolo. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Je pense que cette émission va faire plaisir à tous les téléspectateurs. Bon émission tout le bélango partout dans le monde. Boza ebele. Nazarane c'est vraiment on a commis na souka boye. Ndeko Papi Kulolo to ko bona boyete. On peut seulement ba salutation na yo, numéro de contact et ba to bazano besoin pour o ba ko quoi. En tout cas merci pour la bande ko bakoza la posarangai na lobango souvent numéro nangé zali plus 243 59 5 fois 25 82 de numéro on a ça laka en tout cas ba sélection de kana bande ko nyoso ba yebingai tellement ba belé non ba belé ba benga fa même ça na nzambe na ko pesa église mambo tete na ko pesa bande ko sebele mambo tete na cité bon ba kombo en tout cas ba bonjour. Na bo sanité na bandeko na biso baza à l'étranger maman Godin Sikou Ntimba Chantal Sikou en tout cas baza moi ebele mon ami Alex Malala a souhaité ba bonne guérison mon ami en tout cas mon frère na habité sur na ko clôturer na eloko oyo na ko clôturer na eloko ya koloba ete to commis dans l'obligation na lobaka yango ya ko soutenir vision ya chef de l'État. Parce qu'il y a vendu sa justice dans le Bokanabisso. Ce qui est justice est vendu, il y a automatiquement. Ce qui est vendu, toujours la poto pour la justice. Toujours la bamboka pour la vendu sa justice dans le Bokanabango. Parce que ce qui est justice est vendu dans le Boka, mutakoyi bate. Tant que mutakoyi bate, trésor public mbongo yokota. Tant que yokota ba kufuta batu, tant que kufuta batu collier ko kita. Dollar ko la source na valeur té. Vous comprenez, vous comprendre parce qu'on a état de droit de slogan, mais ce qui est vendu et loko wana de konangai, to chamaye les bisons soba congolais, to soutenir chef de l'État et loko wana vanda, to tika ba intérêt personnel. Ozo bunde la moutona parce que après ça au moins 1000, après ça au moins 100, moins 200, mais tout ça il a su intérêt communautaire, intérêt au ya moutonioso pour na munyoso à bénéficier de l'organisation na suka ya wana. Donc intérêt général. Merci. Merci, homme de Dieu Papi Kulolo. Vraiment, nous sommes à la fin de cette émission. Cette émission va faire plaisir à Rythme Molicho. Bon, on a déjà pour Kalaming était tournayo. Émission que ça la plaisir na Bristaline Mwamba. Émission que ça la plaisir na Rachel Rey na Kata Londres. Émission que ça la plaisir makasi na Sylvie Kazimoto na Kata Canada. Émission que ça la plaisir makasi na Mamunda Emenda na Kata Canada. Mama Bota Christian Siko. Ceux qui ont une image aux acquis qui tournent c'est grâce à DJ Redo, il y a ma caméra. Donc, comme vraiment dans cette émission, tout le monde sur Redo. Chikicha, tcha. Mbote la bino balandi ya force TKL, balandi ko balandi émission.